Congo Check Check TV, Yasiba Mutombo. Congo Check Check TV, Yasiba Mutombo. Balandi ya Congo Check Check, bonsoir, vraiment gros bisous et outina cœur sensible alingi bino mingi. Nga pe na yebi ke bolinga nga telima makas, mais na yebi ke 100% ezalaka te, ba sorodiong bankadi mpe bazalaka te, bato penza ba ina cœur sensible na mona bango te, franchement. Nake na mabela bakoko nake kopesa papa Sibo Mutombo kolo check check nde makambo zwa gros bisous et outi na cœur sensible vraiment fanda na ngwende na yo papa na Allemagne na ville ya Aachen mboka ya bamindele na bamindele na pesi wadani mbamu kolo Texas ya lata na tongo alota sondo ta bilamba te atikali bato balati na 23h45 na Bruxelles na ke kopesa pasteur Tison na mama na biso Maltide couple moko posé vraiment gros bisous et outi na cœur sensible na Suisse vraiment na ke kopesa ma maman chérie Brigitte Savané hôtel Mwasi okumisi Nzambe zwa gros bisous et outi na cœur sensible benganga to sololati to solola yo mo yebika ba code ya cœur sensible Brigitte Savané Mwasi kitoko balandi ya Congo check check tozo la kaka ba réalité ya makambu ezokuta mana mokili vraiment kotala ndeko mwasi ona kolakisa bino tout à l'heure et sali passe makasi basi mususu na mokili mibali mususu na mokili bazali ya kobala te ezana ndeko moko ayembaka nzemba lobi mwasi mususu yo kobala nzoko misombeli liwa mwasi mususu yo kobala nzoko misombeli liwa okomi yungana okondo na basusi okomi yungana okondo na basusi balobi mwasi mususu mubali mususu yo kobala okokoma yungana okokonda na basusi pe okobanda koyamba makambu mikolo nyonso na kata ndako ba telefone alobaki boye azongisaki boye puisque osalaki choix moko ya mabe bandeko sans plus tarder vraiment video oyo bokolanda nde mama na biso oyo ngai na koloba loba vraiment mingi te po ye azwi penza temps ya ebele tokolanda mama na biso vraiment esali pasi makasi bandeko kaka ndenge na lobi esali penza pasi makasi kolanda ndeko mama oyo nazotia kaka sikoyo po biso ba cœur sensible toza pona Afrique mobimba sani koyi kozala te soki ivoirienne ou bien camerounaise ou bien angolaise ou bien Muta Congo Brazzaville ou bien qui ce soit na Afrique tolobela te non puisque likambo oyo ezwi ndeko ndenge mboka na bazo raisonner to sa ba africain biso tout otambulaka ndenge moko yango wana bandeko bo ngana bino tokolanda mama na biso oyo aza ko expliquer makambo ekomelie zala connecté landa ye très bien na suka nango pe na ko limbola nde babenga ko éclaircir na lingala. Merci beaucoup tolanda mama na biso. Du père de mes enfants, lui-même ses propres enfants, il s'en va les confier. Il appelle la police. La police vient prendre les enfants, aller les placer dans famille d'accueil. C'est un centre. Parce que je ne veux plus de lui. Je suis fatigué. Je ne veux plus de lui. Pour se venger de moi,
il a fait placer mes enfants. Ce monsieur, regardez-le bien, ce monsieur. Ce monsieur, c'est un criminel. Aboyaki mubali. Regardez-le bien. Mubala qui ko placer bana na ye. Il s'appelle Nyanko Joseph. Nyanko Joseph. Il est originaire du Ghana. Azamuta Ghana. Je vous dis, Nyanko Joseph. Il est originaire du Ghana. C'est un Ghanéen. Oh, Ghanéen. J'ai eu deux Sony. enfants avec lui. Et j'ai eu deux autres ailleurs. Il a pris mes enfants. Avec lui, c'est deux enfants que j'ai eu à lui. Pour aller les placer. Abota na bana mibale. Ayaki ko kute pena bana mibale. Pour aller les placer. Ake ko placer bango pa mindele. Donc là, je ne sais même pas où je vais mettre la tête. Alobia yebita ko sala ndenge ni ne pa nya ko cha mutu. Je n'arrive pas à dormir. Azoko ka kutu ko liate. Quand vous me voyez même, regardez comment je suis. Azoko ko la Je ne sais te. même pas comment je vais terminer. Bon, alobi totala kandenga komi. Par où commencer et par où? Je sais même pas. Ayebite pa iwapa ko bandele pa iwapa ko sukela. Regardez-le bien, ce monsieur. Abi totale malamu. Il en profite. Alobi aza criminel. Je vais vous expliquer l'histoire. Je vais vous l'expliquer bien. Comment ça a commencé, mon histoire? Wow. Avec ce monsieur. Aujourd'hui, là, c'est pour me remercier qui est là, en faisant placer mes enfants. Abe loko afuti ya ngwana po placer bana na ye. Vraiment mukileza na mawate. Bien ce monsieur. Totali malamu. Il s'appelle Nyanko Joseph. Nyanko Joseph. Nyanko Joseph, ce monsieur. Oui, il s'appelle Nyanko Joseph. Nyanko Joseph. Moi, avec lui, on a eu deux enfants. Quand je le connaissais, il faisait colocation par colocation. Je le connaissais, il n'avait même pas de papiers. Tango ayeba ki azaki na mukanda te. Dans colocation. Là où il faisait toujours ses colocations, toutes les femmes se plaignaient de lui. Batu nyonso balelaka po na ye. Epai ya bandeki kosala colocation na yebi soki nini. J'ai regardé, j'ai vu que déjà j'ai fait enfant avec lui. Je vais faire comment? Donc j'ai dit, viens, tu vas rester avec moi. On va rester ensemble. On va faire tout ensemble. Et il est venu. Il est venu rester avec moi. Dieu a fait. Il est venu. Ça n'a même pas fait un an. Ayaka a fait na ye. 2 à 3 mois dessus. Il a un bon travail. Tu es dans la maison avec moi. Tu ne payes pas le loyer. Tu ne payes rien. Asala ke lo côté. Afutaka ndaku te lo côté. Je lui dis, il faut participer. Il ne veut pas. Ayebisa participer à l'unité. Je lui ai dit non. Qu'il n'a qu'à partir. Nandenga kendaki. Donc le fait que j'ai dit n'a qu'à partir, il a gardé rancune. Il a commencé à me menacer. Tant kaka ayebisa kendende a bomba ki kanda na mutema. Femme de France. O ba bengi zinunu. Mais les garçons dehors. Mais moi, je suis arrivé sur mon terminus. C'est ce qu'il me dit. Que c'est pas tout le monde on met dehors. C'est ça, moi, je lui ai dit. Quand j'étais hébergé là, je n'ai pas pensé mal. J'étais hébergé parce que je sais que j'ai un cœur. J'ai un cœur. A bomba ki po azana mutema malamu. C'est pas à cause de quelqu'un. J'ai fait ça à cause de Dieu. Ouais. Andai ko sala ndengwana pona ndenga nzambe. J'ai fait ça à cause de Dieu. Je partais à Abidjan. Akena Abidjan. Le père des deux derniers enfants. Abidjan à Côte d'Ivoire. Peut-être au début Abidjan. C'est Abidjan à capitale. Je l'ai appelé. Il n'a qu'à venir prendre les enfants. Il n'a qu'à venir surveiller les enfants. Moi, je vais partir. Akena Abidjan. Benga ya kote la bande.
Il dit, il a compris. Maintenant, comme l'autre, il est le plus petit, j'ai dit, il n'a qu'à ramener le petit chez ma copine. Il dit, il a compris. Lui va ramener le petit chez ma copine. Il dit, il va ramener le petit chez ma copine. Même, il a même appelé ma copine pour confirmer qu'il va ramener le petit dès qu'il arrive. Oh là là, mokili eza na makambo. Et lui-même m'a dit, faut partir. Va, je vais m'occuper des enfants. Bo comprendre mutu nange kata ni ponde musu na fandi za to ga pasi na simbi téléphone. Il est en train de comploter, faire ses coups derrière mon dos. Moi je savais pas. Ouais. Je m'en vais. Je quitte ici un dimanche. Le lundi, j'appelle la maison pour voir comment les enfants vont. Personne ne décroche. Oh là là. À partir à Côte d'Ivoire, azo benga na ndaku ne. J'appelle. Mutazo zo téléphone te. Je suis inquiète. J'ai appelé mes copines. Il y a une copine qui cause avec elle. J'ai appelé ma copine a appelé. C'est là. J'ai su qu'il envoyait les enfants au commissariat. Hey. Atindi bana ya mwasi oyo nyonso na commissariat pa Mindele. Il envoyait les enfants au commissariat. My God. Et moi j'ai abandonné mes enfants pour partir en voyage. À cause ça le bien abandonné bana. Une mère qui a fait 9 mois, qui a saigné, qui a accouché, il peut laisser son enfant. Non, plus jamais. Il peut enfermer son enfant dans la maison pour partir? Jamais. Même si on dit la maman n'a pas de cœur. Tu ne peux pas faire 9 mois avec tes enfants. 9 mois de souffrance. Et puis tu vas laisser tes enfants, tu vas partir. C'est lui-même qui m'a dit qu'il faut partir. Je vais m'occuper des enfants. À cause si abi kende na côté la bana. Il appelle la police pour dire moi j'ai abandonné mes enfants. Abengi ba police abi maman a abandonné bana. Il a 4 enfants. Il a 2 enfants dedans. Nzoka ye moko mutabenga kiye. Ye moka yebise kende na côté la bana. Azana bana 4. Un enfant de 1 an et demi. Lui-même ses propres enfants. Il les fait placer dans le foyer. Il appelle la police pour dire moi j'ai abandonné mes enfants. Ana bana 4. Mi bale ya sorodi ongo ya tata bo moni mi bale ya tata mususu. Pour les placer dans le foyer. Vraiment. Que moi, il va me faire la misère en France. Que c'est pas tout le monde. Que c'est pas tout le monde. On les met dehors. Il va me faire la misère. Que moi, je vais marcher en France ici, nu. Qu'il dit, il me donne 2 ans. Il me dit, il me donne 2 ans. Que lui va aller au Ghana. S'il vient, je vais mourir. C'est ce qu'il m'a dit. Oh. Incroyable, mais vrai. Donc là. Passe na mutema. Nana kulinga bana ne bazo bango pa Mindele. Mama o azo souffrir makasi. Tozana na place na ye. Plus comment je vais faire. Alobi ayebiti akusala nini. C'est triste. Vraiment c'est triste. Bato zaka na mitema te. Comment un homme peut être monstre? Vraiment. Comment un homme peut être comme ça? Un homme sans cœur. Tes propres enfants. Comment yo papa mukolo koza na mutema te. Les 2 autres enfants qui ne sont pas tes enfants. Mi bale kuti ya yete na tindi bango 4 na bebo amuke. Oh là là. Mama tikali maboko pamba. Azo liate. Parce que je veux plus de lui. Pour linga ki Parce que je veux plus de toi. Si comme mama to kende to zonga, Boko tu as fini quoi? Boko mape ko yoka lingala. Ça c'est impossible. O linga ki lisusu te boka bwana, yo lingo voyager. Pourquoi obenga ki ayoko tala bana? Avec tout ce que j'ai fait pour toi. Tout ça kapemba eleko? Si moi je n'ai pas saigné pour toi.
veux me faire du mal. Mutu boka bwana. Obengi susa kota elo bana bandeko. Abomba rankina sa mutema. Je vais vous montrer encore le monsieur. C'est lui qui est là. C'est ce monsieur-là. Nkadembe mbango ye wana soro diongo. Ce monsieur, lui. Lui-même, c'est pour des enfants. Mi balé à tata J'appelle ol. la police pour les placer. Parce que je ne veux plus de lui. Parce que je ne veux plus de lui. Oh. Il m'a menacé de mort. Parce que cette Ce maman, monsieur m'a menacé de elle mort. veut plus de cette homme yo. C'est pour ça il a décidé de placer les enfants au. C'est pas tous les garçons en chasse. Vraiment c'est Voilà ce triste. monsieur. Il s'appelle Nyako Joseph, c'est un Ghanéen. Nyanko Joseph, il a pas le cœur oh. C'est un diable oh. Ghanéen. Il a pas le cœur oh. Cet homme, c'est un diable oh. Donc, là, je sais même pas. Je sais même plus par où commencer. Azoye bata kubandila wapi. Je sais pas. Maman, faut commencer d'abord. Je vais à tout pour écouter. Prier l'Éternel. Je vais à tout. Tu vas trouver les solutions. Dieu le Tout-Puissant. Prie d'abord, Seigneur. Donc voilà mon problème. Il va Voilà te la conduire situation que je vis depuis là où tu vas aller prendre la solution pour arracher tes enfants. Oh là là. Balandi ya Congo check. Biso moto moni. Mobali oyo balakisi wana bakabona na mama oyo. Akenda na ye. Mama oyo alinga voyager akende na Abidjan. Na Côte d'Ivoire. Asolo isusu na ndeko mobali oyo bakabona deja. Babotane bana mibale. Na oyo ye moko mibale bana 4. Alobi papa oh. Là où tu es, tu peux pas venir. Reste avec tes enfants. Moi, je vais partir en Abidjan. Le monsieur, il a répondu, il n'y a pas de souci, oh. Il n'y a pas de souci, je vais venir. Toi, tu peux partir. Bande kobayo kanina bango. Moi, ça que ina Abidjan. Tangwa ke na Abidjan. Mubali lokola bomba kanda wana oya bengana naka ye. Alobi akoyo keloko. Abengi ba assistance sociale. Ba récupérer bana bango tout 4 alobi ya mukie kutaza na. Ceux qui na comprennent bien na une année et demie. Ceux qui 3 ans. Atindi bango. Et pas ba mindele. Bande ko batoza na mitema te. Batu tozanga mitema wana nyonso ezali kaka nko ndenge bapapa bamonaka soki mama aza na bana ke ongindi ozwi bomengo nyonso ya se na ntango oyo baoyo bangindaka nayebisa bino bapapa bolanda cœur sensible très bien puisque bapapa bamama bilenge batu tu bolandaka cœur sensible bamama oyo bangindaka mpona mbongo ya bana baza ba mama moko mal à la tête. Baza ba mama moko ba irresponsable. Baza ba mama moko mitu esalaka bien te eza na place te. Pourquoi nalobi boye? Mbongo oyo bapesaka ya bana. Soki ba mama oyo baso raison lokola cœur sensible oyo bakotala video soki bakozala bakokoma na se wana makambo na oloba eza bongo. Soki mama oyo asokipaka na bana très bien. Alatsaka bango malamu. Bazolata baketi ya cher. Soit ya normal. Mais bana babimaka kaka propre. Mbongo wana ezalaka eloko te. Puisque ozo remplir ba devoir ya bana nyonso. Soki baza na posa eloko saleli bango.
bazobima bien, bazokangisa basuki, bazosomba baplante soki bazali ba jeune fille. Me bamama oyo bazalaka na bonheur ya mbongo wana, okomona na frigo bashactere eza te, soki nakosi en tout cas totuna tata nzambe nakosi te. Okomona na frigo bashactere eza te, baji ya malonge ezalaka te, bana baza na poto bilamba malonge eza te, basuki epola ebeba. Okomona makambo nyonso bizarre, bana mona balia kaka ba frites na ketchup na pembeni kutu musuni eza te. Wana peut-être ba mama ndenge wana bazanga mitu, bazanga mitema, les mamas sans cœur, nde bato bakoko nginda na mbongo ya bana, azotia na makelemba, alie makelemba, a voyager ake kosala makamune na Afrique. Mais na mama oyo aza kosokipe na bana ne malamu, ezaka mbongo moko insuffisant. Nayebi te soki to se comprendre. Mais ba papa ebele bayoka mutema mabe komona mama azala na bana. Yango bomoni papa oyo ya soro diongo ya nkadi mpemba alingela mama na boule. Ye moka ndimi. Oh, tu peux aller oh. Moi je vais rester avec mes enfants oh. Ah, moi ça que y a lingele boule a bengi ba assistance sociale a placer bana. Bandeko kia sensible à l'obara na ekaka. Toyebi te po kongola ndimaka mutu. Soki mutaza na mali lubi azana kati ya cercueil. Nde kongola bando ndima mutu azaki mwasi malamu azaka bien. Abanda beta maso na bien vraiment nga anda se plana ye. Ba kongo toyebi binoti. Eza penza triste réalité komona lisolo ya mama oyo et pourtant zwaka papier oyo pardon et pourtant zwaka papa oyo sans papier. Vraiment vous allez connecter na Congo check avec cœur sensible. Apesi batutu mbote oyo bakolanda video ya cœur sensible. Bipai oyo zali soko zali na lisolo soko zali na likambu benga cœur sensible tokobeta yango da masolo zo beta makitoko. Vraiment vous allez connecter tant yo moni émission cœur sensible, partager, aimer yango et que ça la bien makasi. Merci beaucoup. À la prochaine. Ndetu suki awa. Ciao. Congo Tek Tek TV, Yasiba Mutombo. Congo Tek Tek.